Voilà, balobi Patrick Meka ombre jaune. Donc Nzambe ya blouson. Donc a ici déjà bon mon chaleur. Balobi chaleur et continue à Kaluka. Voilà, Yewana ombre jaune, Ayena moto, Yewana. Voilà, ombre jaune Patrick Meka. Yewana bozomona donc délégation pena ya Batu, Bazolanda donc ombre jaune. Donc masoleza roinda na nenga ba blague te. Adel Jogo Bagou danger, Patrick Meka ombre jaune. Tala nenga Batu Bazolanda ye na kini. Donc Bazolanda ye na nenga ba blague te Patrick Meka ombre jaune. Adel Jogo Bagou danger, Bozolanda biso. Donc ombre jaune yeyo. Donc balobi a indi si Kinshasa. Donc blouson beti ça coûte cher vraiment. Ça coûte cher. Ombre jaune Patrick Meka. Donc yewana keba. Donc ombre jaune yewana. Bozomona bino moko. Donc blouson zo coûté cher, blouson zo coûté vraiment cher. Donc blouson zo coûté cher. Patrick Meka yewana. Ayana moto, Yewana, Amojani, Ayana moto, Yewana, Olukaka Kolata, Lelo, Olukaka Kolata, Lelo, Kolata, Lelo, Olata, Balukaka Batika, Lelo, Boromona, Balukaka Batika, Lelo, Boromona, Bolukaka Batika, Lelo, Boromona, Lukaka Batika, Lelo, Yewana ombre jaune, Patrick Meka, Yewana ombre jaune, Azala moto, Yewana jaune, Aena moto, Yewana Voilà, balobi Patrick Meka ombre jaune. Ayindi si déjà, ayindi si Kinshasa na nenga ba blague te. Bana poto bozomona. Donc balobi tout le monde bazolanda Patrick Meka ombre jaune. Oh ayena car ya ba blague te, blouson ya ba blague te. Donc la différence. Donc différence bolukaka kolata lelo. Yewana mwechona, Ayana moto, Yewana epapo, Yewana mwechona, Ayana moto, Yewana mwechona, Ayana moto, Yewana mwechona, Ayana moto, Yewana Olukaka Kolata, Lelo, Kolata, Lelo, Yewana mwechana, Ayana moto, Yewana mwechana, Bana monde entier, Dr Hakim chez Bijosé, le numéro 1 africain en phytothérapie. Dr Hakim alobi maladi nyonso ebikaka sauf liwana kimobange ne ebikaka te. Tozali na ba produit ya grossissement des fesses et des seins, agrandissement pour hommes, longueur XX. Elombe ya papa ekoma mulai pe munene. Poudre magique pona kobongisa nzoto ya bomwasi elongwa solo mai te foko pe te. Munoko solo, nzoto solo, diabète, hémorroïde, faiblesse sexuelle, myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, sans opération. Ozalina li bumu munene lokola yangando, carie dentaire, règles douloureuses, paralysie, rhumatisme, épilepsie, anémie SS. Cabinet Dr Hakim atinda kabakisi nae pe ekomaka. Le numéro 1 à traitement naturel. Ndeko chinois oyo aza komela bakisi na biso po azala na makasi ya kotombola biloko oyo tozali awa na kati ya ngwanzu. Ndeko boza komona awa mwana na ye
nasufraki mingi na épilepsie siko lelo grâce à traitement naturel épilepsie na esili pesa bandeko mbote oyo nyonso baza kuna donc apesi mbote abandeko souffrir na hernie lelo abiki na hernie. Je remercie le docteur Hakim pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci la salle échographie. Ala mwana mobile. Akopesa ekomba docteur Hakim. Ninashukuru kukutana na Dr. Hakim. Tozali na rond-point Victoire na avenue Ikelemba A9 na sima ya BKTF Acropolis. Ngaba croisement Kianza Université are Vodacom, même bâtiment na shop ya Orange na Vodacom. Njili ya Rebitabe en face ya deuxième porte ya marché à Liberté na immeuble ya Auto École Camps. Cité verte are Libulu à côté ya Grasse Market. Tambo nzela ma campagne entre Yare Mabaya na Maison Mbungu avenue Vivi numéro 23. Brazzaville na Texaco la Cheme 99 rue Congo pembeni Yare ya Basansa oyo kendaka Mkondo la base. Pena Makelekele are Angola libre en diagonale avec la chaumière. Benga biso na Kinshasa na 089 86 27 692 081 99 91 100 aidé na Brazzaville 05 360 82 26 04 487 51 15. La bana Congo bozolanda lelo tosela bino kini surprise Patrick Meka ombre jaune azana biso na Kinshasa bozomona bino moko ndenge Kinshasa za bouger pour prêtre aye mokonzi ya blouson vraiment azana kin Patrick Meka ombre jaune na pesi mbote trop Adel Jogo bagu danger na Paris lelo to la sabino Kinshasa ndenge ezalaka Kinshasa vraiment Kinshasa ndenge ezalaka mo pepe kitoko boyo oyo bozwi wapi venanga Gauthier mascotte Jogo Dax ye moko na vola donc Kinshasa ngo ezalaka elenge wapi venanga Jimmy Belau choisi ma tête le vénérable maître Deloria venanga choisi ma tête botalaka Kinshasa ngo elengi boye donc bozwi wapi nayebi ke Richard Amele l'international awa toza déjà na Maison Mbungu place basala money shop Patrick Meka ombre jaune azotambusa na ebiso dalaka mwana poto Patrick Meka ombre jaune azotambusa na ebiso donc ezosala déjà c'est bon donc on est là we are together donc toza wana toujours awa tokota déjà pa makelele dans lelo to laksa bino Kinshasa ngo live lelo za makambo ya live donc to bomba te tokota pa makelele Kinshasa ngo mopepe ya kitoko donc makambo ya kitoko donc vient na ngai Adel Tiala na Hollande asi ozola na biso Adel Tiala apesi bakote ya tro na Koko Arafat Angel Muswahili Makizembe tozana Patrick Meka ombre jaune mwana poto ya solo o Kofi Olomide aganga alemba baposo Patrick Meka nasi bozolanda biso awa soko zwi libanga te milongola na liste bana poto vraiment milongola na yo Pauline Lumumba mwana vient na biso Mary Lumumba balobi tala kaka Pauline Lumumba ya oya mwana bambote donc toza wana toujours na Patrick Meka ombre jaune ye mutu lelo alobi botala Kinshasa ndenge eza Patrick Meka alobi botala Kinshasa ndenge eza vraiment un cadeau spécial avec Patrick Meka ombre jaune donc prêtre complet prêtre complet vraiment donc il y a ba blague donc prêtre complet quoi totambola tourner ka Kinshasa yango mboka bisengo mboka banka soko zwi libanga te ko mibenga mwana poto te gela bonenge igela kwa fikote Angel Muswahili Makizembe awa toza déjà na Tibangu place masolo ya biezali donc ils ont à côté Crisco donc toza toujours donc Patrick Meka ombre jaune tala ndenge bato bazolanda ye Patrick Meka ombre jaune donc yewana bozomona bino moko Patrick Meka ombre jaune donc tala nde Crisco zo bato Patrick Meka ombre jaune yewana vraiment paniqué kini Zazo suna simakuna donc a paniqué Kinshasa Patrick Meka ombre jaune
ye ya panike Kinshasa na asiri bozomona bino moko ya kosamba eza te ya kolobela eza te Patrick Meka ombre jaune yeyo donc ya kosamba eza te na asiri bino moko bozomona partout dérangement. Donc partout dérangement il y a pas blague. Partout dérangement il y a pas blague. Zola sa puissance ya mwana poto o aye na mbongo. Yo ya Kinshasa balanda ko pebo. Balandela wapi siko na Kinshasa balanda yo wapi. Donc Patrick Meka ombre jaune. On sentit que mwana mobalo aye na blouson aye pe na car ya cher. Donc ils ont influencé déjà chez Getou Falanda, il faut aller à moi et loko. Voilà, awa toza déjà côté à Bakaya ou bozomona bino moko batu bokenda potango mwa kala. To côté Bakaya ou yangoyo, venanga Gauthier mascotte. Nasi bolanda biso Adel Diogo Bagou danger. Venanga Jimmy Belaou. Donc toza déjà côté à Bakaya ou. Tozo continuer, to la sabino ba Kinshasa. Ken piana pe makelele sur makelele leona me mabino makelele tina victoire. Donc lelo makelele tina victoire. Tozo marché na biso mboko kitoko boye ozwi yango wapi. Tala mboko kitoko ya mafuta boye. Na pesi Nathalie Neymar na Texas, Nathalie Neymar. Bozomona Kinshasa ndenge koma kitoko Patrick Meka ombre jaune. Ye moko toujours na pointe ya masolo. Balobi mbanga toujours ya danger. Touti na tombi ya mama Nolita Mbulesage. Délégation bana poto mais Patrick Meka a beti bango MB à 0. MB à 0 blouson car ya cher. Et bimi na kati ya matanga. Nasi bozui wapi car ya boye na kati ya bakini awa. Tozo tambola kaka awa skoto okota okote nino. Voilà, te obima na mola. Ah babenga kango Oasis, bandako ya Oasis o boyo kaka. Donc yango yo. Donc bandako ya Oasis o boyo kaka, yango wana tozokoma bana bandal. Bar ya solo yango wana bozomona ya Gayar. O tongama na kati ya bandal le métro bar yango wana. Je pense que eza émission il y a découverte. Vient na Jimmy Belaou, eza émission découverte. Adel Diogo Bagou danger, bozomona awasko Oasis. Donc Kinshasa change nango qui ne change. Voilà, qui ne change. Moi ba terrasse pe na ngamba Oasis. Batu bazolia bazomela donc mboko basoso. Mboko batiaba pena ya minene donc des fois Patrick Meka ombre jaune. Yenda zotambusa biso lelo, yenda zotambusa biso. Donc yenda zotambusa biso. Je pense que eza émission spéciale ya Patrick Meka ombre jaune alobi bana poto cadeau. Pour découvrir Kinshasa ngoyo na yebi ke bandeko boza vraiment ebele. Adel Diogo Bagou danger Adel Diogo yo yebi awa to bimi na station Mola presque à Safubu na station Mola rond-point yangoyo na asir bandeko ya kala botika rond-point ote. Donc to bimi na station Mola papa kende mo alboso na décapotage yana to laksa Tresimbelenga yeyo Tresimbelenga. Ye aboy komema mwasi mususu amemika mwasi na libala. Da Tresimbelenga aboy komema basi mususu yeka mwasi libala. Donc Tresimbelenga ye wana zela Tresimbelenga ye wana zela mwa mukezi Tresimbelenga ye wana ya boy basi ya makangwa amemika mwasi na ye pena ya libala. Donc Tresimbelenga donc aboy basi ya makangwa donc basi ya makangwa boza musika. Donc moi c'est Libala toujours. Voilà, nous allons continuer. Moto ya danger. Au boulevard 24. Quand on colope yango wana, nous allons hôpital du Cinquantenaire. Donc molo découverte ya Kinshasa oyo. Pauline Lumumba à Genève. Il y a un rappel sala. Angel Moussaïdi Makizete. Ombre jaune. Moi bambote ça la bien. Il y a danger, Masalanga, Trésor Ngando, Papa Yoji. Voilà. Fils Edungu, M. Gabana. Voilà. Cyril Kina, Moshine Robo Misabatoire. Voilà. Moïse Lesenge. Voilà. Jacques Mawanda.
Nani lisusu Bobo Kapaku. Voilà. Par rapport Dakis Daka. Ba masala nganya soko ba bosani ka balimbisanga ka ndezala. Au satandaki na succès à boye vraiment na kin. Naka mwango lusute boto les gars de makambo donc to sala ngo ya danger mozo mona succès sans que forcer. Voilà. Ngala zate mwana poto ya kaka kangami na commune na bango kaka. Voilà. Bana commune la bonde balanda kité ngana international. Voilà. To tina bino kitambo na buki kitambo. To côté triomphal siko. Donc to côté bandal na buki bandal. Voilà. Partout on doit kende bat bayaka kaka. Voilà. Donc on a ken puis on a rimta kangi makende o des fois. Voilà. Patrick Meka, combien des années d'expérience parce que mabanga et bandi pe depuis kala. Merci beaucoup yo lobby. Donc ton expérience à Makambo, tu rumela na Makambo. Na bossa ni kuna bandi, mais tu rumela ma to bambia ka masolo yo, tu ebi tactique de jeu quoi, tu ebi. Voilà. Alors to moni délégation bana poto zala qui vraiment ebelé. Mais pourquoi ba tutu ba préférer balandaka ka yo? Au corrompaki batu na mbongo ou bien bilamba na yo ndezo benda batu. Bon, nous pouvons pas maranango, moi nous pouvons pas maranango. Moto la moto ba sukole na ndenge na yo comprendre. Ah, il roi yo pe ngenge na yo zangenge l'autre relaté. Voilà. Voilà. Donc moi ba yeba biso ce qu'on a différence. Boé. Bien nyonso botelemi, c'est comme la tela nanya ko. Alors c'est pelisa mokili quoi. Siko sapato lati na moni. Awa parler du peuple déjà yango wana parler du peuple na biso. Sapato lati na moni bato belé, soki mutaye pembe no ifafa abangusa ngo kaka. Ezali sapato basalela yo na vente aux enchères ou bien okenda sombaka na maison ndenge tout le monde a ressomme. Tendeke ezalaka bana kini toyeba mwa baguna bango kwa toyeba keta tobimi esika so na beti boro borlo bo comprendre ya aura sapato okaba sapato tout et puis amapeka na kata légal. Voilà. Le roi na futela kango billet so ye kini fait ça la pe musala nango. Ozana billet o ebisako ke non la ta boye ou bien la ta ira par hasard au monde paniqué pe. Non, on a sepelé on a la taboye quoi. Et qui est kaka. Et ici. Et frappé pe. Et frappé pe kechebi. Voilà. To koti siko kasavubu. Ndabi okola na koto ah to koti na enseignement. Na kola na lemba na bon marché. Ah, vous lemba na bon marché. Mais ces jours non na kini ezoleka comment? Trouvez-moi changement na kini. Ah, moi changement à tourner ma carte électeur hein, moi li bosso tondo betango kara. Mais tout retourne na gaga je suis exalté na zipe carte électeur donc des fois t'es quoi. Donc on a droit à voter ndengo lingi. On a droit à voter au carte électeur na kuto. Voilà. Comment on carte électeur na ngo. Voilà. Ah donc cameraman na jongo ah déjà. Donc on a en règle quoi. Voilà. Voilà. Conseil ni no senga bana kini pe o bazo négliger peut-être pour kalater aussi la paix. Yosa leader d'opinion au stade de martyrs au côté depuis au côté déjà match na stade t'es non à côté mais non côté na non ami kolebele na côté voilà bana kino ba négliger peut-être kokendo za carte na habité conseil no pesa bango ah ba mo baba na mboko ba miebela kaka voilà ah ba miebela kaka ngala commentaire au chat voilà en tout cas bana poto Adel Djoro Bagou danger venanga Jimmy Bella ou choisi Matata le vénérable maître de l'Orient, choisi Matata. Ya Willy Moucheni, awa to déjà na kati to na la Samba Playa. Donc il te komi pe na couloir à la Samba Playa. Obi ke mission vraiment so na pe mato ko kate to bandi depuis cimetière à Kitambo. Ti matonge pe yango to zoko ta Patrick Meka. Na yebite la Samba yango ko lo banini 7e jour de la semaine affiche nango yango wana. Na poto ça va. Zote kama makasi. En tout cas, moi, il y a des mais ça va. Voilà. Moi, il y a commentaire. Voilà. Est-ce que place de au Fanda, on va changer ou bien changement nous allons dans la prochaine émission? Ben on se fait 5 ans, moi quoi il a na salle plaisir. So ya retourner non intéressé sengi. Dès que na marmier selon pe na kata karo. De ce 5 ans tout monde a bête moi tactique déjà vite fait mais madame na ba mo ba oye baraka. Tango yoko lo banoto moi ka on a ombre jaune au dossier ga moi muke. Voilà. Donc ndé to abo to zape na ba surprise et ko bête ma père. Des fois tu so tambola complète. Voilà. Ah ils a suite on a son on parler comme barita. So calculer pe bilambo somba na vie et pe ça ko mo candidaté. Wana mapanguti. Si on va parler mais ça candidaté parce que na profitera pas grand na marambango ken piana. Puis on doit nos grand combo au ko ça n'importe quel mutute sacrifice au banda cimetière à Kitambo tilitonge. Voilà. Tu yo po ibi ke to bete misozo ba ko beta ngopena mbiaka. O beta ngona yumati, on comprend. Donc voilà quoi. De côté déjà presque à ça vous déjà la victoire. Na habité chez Mimi Tikeva ngwana en face na biso, chez Mimi Tikeva. Donc yoza déjà grand combo.
tozalaki toujours obligé tosala na yo mais eza mpe facilité osala kombo facilité senga basacrifice ebele yo omoni bana ma ebele bakomi kolinga ta bosala bémission na bango toujours référence odiembela na nsima na yo eloko asala émission mpo na ye ya komi kolinga batutisaka bino mpo esale bien adiembela oyo biso tosouffra na makambo mpo toyebana me yango mpe mabe te ifo ozala motema monene oyo ayebani te napesaka bango bakor ofinga nonga na émission mpo batya yo mpe kao comprendre relation nini ozala na wana Karine Mokonzi tomoni car pour elongwa na cimetière ya Kitembo ezalaki avec beaucoup de difficultés Karine alalelika donc bashege batondi nayebi te relation ni bwana nango na ndeko no Karine Mokonzi Karine Mokonzi aneka chroniqueuse nde yo za chroniqueur so ngano mpe toke sika tokutani omoni nga boroya mpo opesa nga bavaleur nango nyonso comprendre c'est normal ndenge ye mpe ntango amoni mpe aye retard aye pa pesa bavaleur take toi mon moto koloba te voilà merci beaucoup alors bana Congo te osela ba surprise po balobi ba surprise mpe ekomona na kaka awa na kati ya masolo oyo na si tokomi na biso napesaka mpe nanga mbote Shikito Mushashino mposo na bosani oyebika mawa trop Shikito Mushashino bambote nango wana donc oyo kaka basango nde petit na osepelisa Congo ko voilà merci beaucoup Patrick Meka alendele wana donc alendele voilà alendele wana donc alendele asabrier pena na ndenga ba responsable donc félicitations ngana notable déjà donc yo yebi yango biso to servir mboka donc déjà nyonso to jouaka partout to ali il faut là que ça toujours culture d'excellence yango do yo to yebi que maman na depuis kala merci beaucoup alors Jérémy Boni ouais très bien Ken Piana na moni ora sima na ombre jaune voilà na yebi te bo paniquer partout donc à paniquer Malueka, à paniquer Bandal. En tout cas, c'est bien, c'est trop gentil en tout cas. Tu sais pas le magasin parce que ban la porte faut voir à qui. Ouais, on a biso quoi. Voilà. Tout ça pour nous pour le stage mon à Paris. Voilà. Alors ça la geste moro biso tu sais pas non makasi. 24 ans après disparition maman na Bango, Maïna Kin. Voilà. À honorer encore une fois en tout cas ils ont raté. Mon ban la porte mingi. Batika ba mère bakufa awa. Mais pour ça la ta pierre tombale toi moi gerbe de fleurs comme un problème. Mère azalaga moko. On va changer maman, on va changer moi si. On va botter moi na musu mère azalaga moko la vie. Donc en tout cas ça geste trop spécial, trop extraordinaire Ken Pena. Merci. Merci Jérémy. Tu okuta na kati na habité moi bambote kozala pe. Mbote na pesa mingi na patron na ngai Duki Kapa les millionnaires na France. Merci na Niki Mputo mère ya Meliette, merci na Aurélie Kamba mère à Luciana. Voilà. Merci na Karine Isambela la belle de belle. Donc kini yango yo ezama tongé. Otana karta pa wemba. Voilà. Ozama lokai. Andezala anda kwa papa Sonia Tsomoto. Ah babuki. Bon, madame na ina habité, elle soit tekane pe ngoto habité pour bana batika là quoi. Donc c'est un peu ça. Mais toi na mo lokai Ken Pena. Plaisir à trop. Merci beaucoup, merci. Tokita à suivre na kati. Bana monde entier, Dr Hakim chez Bijosé, le numéro 1 africain en phytothérapie. Dr Hakim alobi, maladi nyonso e bikaka, sauf liwana kimobange ne e bikaka te. Tozali na ba produit ya grossissement des fesses et des seins, agrandissement pour hommes, longueur XX. Et l'ombe ya papa ekoma mulai pe munene. Poudre magique pona kobongisa nzoto ya bomwasi. Elongwa solo, mai te, foko pete. Munoko solo, nzoto solo, diabète, hémorroïde, faiblesse sexuelle, myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, sans opération. Ozalina li bumu munene lokola yangando, carie dentaire, règles douloureuses, paralysie, rhumatisme, épilepsie, anémie SS. Cabinet Dr Hakim atinda kabakisi nae pe ekomaka. Le numéro 1 à traitement naturel. Ndeko chinois yo aza komela bakisi na biso po azala na makasi ya kotombola biloko oyo tozali awa na kati ya Ngwanzu. Ndeko boza komona awa mwana na ye ya sufraki mingi na épilepsie siko lelo grâce à traitement naturel épilepsie na ye esili pesa bandeko mbote oyo nyonso baza kuna donc apesi mbote abande ko souffrir na hernie lelo abiki na hernie. Je remercie le docteur Hakim pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci ma seule échographie. Aza mwana mobali. Akopesa ekomba ya docteur Hakim. Ninashukuru kukutana na docteur Hakim. Tozali na rond-point Victoire na avenue Ikelemba A9 na sima ya BKTF Acropolis. Ngaba croisement Kianza Université à Vodacom, même bâtiment na shop ya Orange na
Vodacom. Njili ya Rebitabe, en face ya deuxième porte ya marché à Liberté, na immeuble ya Auto École Camps. Cité Verte, arrêt Liboulou, à côté ya Grasse Market. Tambo nzela ma campagne, entre arrêt Mabaya na Maison Mungu, avenue Vivi, numéro 23. Brazzaville, na Texaco la Cheme, 99 rue Congo, pembeni arrêt ya Basansa, oye kendaka mkondo la base. Pena Makelekele, arrêt Angola libre, en diagonale avec la chaumière. Benga Bissona, Kinshasa, na 089 86 27 692 081 99 91 102 na Brazzaville 05 360 82 26 04 487 51 15.